Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos arrêts ébélés, pour nous relancer partout dans le monde entier à travers chaîne YouTube de nos Congo Live. Oui, mais ça n'a que le belabino, mais matali politique, yamboka Congo, actualité politique, l'openza, nazalinga mon côté, n'embelbino moi namboka, Kolo Zahir, Trésor King, na yepenza, toromeka kosola, na matali actualité politique yamboka na Congo. Yenge matondo ingeta milimo telemi ba nyonso rubero aboma banda asala ba rebellion na est pays ndena bandi koloba boye milimo na bango etelemi ba nyonso James aboma l'ami de Vital Kamerhe ndena bandi koloba boye milimo na bango etelemi yenge na bana mama Kongo nyonso bana nzambe mpungu bana mvuzi mukulu ba oyo nyonso bandima ke Kongo eza héritage na bango ingeta. Ingeta mboka Trésor King boni santé boni makamolo ko tambololi santé za malamu soto bito za mabese ke to linga négativité trop santé za malamu pour 2020 o eza année ya action pour la résistance action de muteko libérer mboka bokoki ko proclamer yango temba moko année ya libération ya mboka sans toutefois to passer na action Nde epesa indépendance. Le 4 janvier 1959, action et salami peuple à Seigneur indépendance. Dès le 30 juin 1960, officialiser indépendance. Il n'y a pas une libération sans les actions. 2020 au année à action. Pour nous Trésor King, Trésor King au Canada, na zana télé liberté ou eza chaîne ngamoko et siko ba ebenga riako na za lisuté dans na télé liberté o balingi balanda nga mingi na télé liberté za ke nazali bango nde na ba yebi esika na zate. Moi mboka Trésor King na yoki openo ko loba été 2020 eza bon année ya action na monyo penza yo landi penza mokonzi mboka président Félix Antoine Tshisekedi pour été penza na message ya bave na ba o a souhaité ki biso ba congolais aloba ki penza 2020 eza année ya libération année ya action plutôt toke na ngambo kuna ya mwana mboka Martin Fayulu na discours na ye penza a belelaki 2020 oyo eza année ya libération to ebité yoko action na libération elo ni pendeza mutuya pona mboka libération eza action te ba libérer mboka eza action te action ya ko libérer c'est l'action action ya ko marcher c'est l'action tozo marcher action ya ko landa bango eza action donc c'est pour cela nazo senga ba congolais to longa ba jeu de mots. Moi j'ai aimé oyo ndeko Chilombo Félix Antoine wa famille Tshisekedi alobaki. J'ai aimé ça par rapport à quoi? Tozwa kaka oba lobby yango biso to sa nini? Tout ça. Soki to bandi ko luka ba mo biso to tsemo musu ba tsemo musu to libérer mboko no kité. Tozwa ka ba action na bango po so batuni biso bo sali boye po ani to bien ça na action. Bolandi ba Rwandais au bazaki nazana 3 sites ba Rwandais balaki singa ti avant janvier si la février ba okima na ba sites wana na linga ko ebisa ba honte baza le 17 au Congo mobimbe ko marché même ba Congolo baza libanda étendu nyonso ko marché soki bande ko na biso ya lamuka ba ko marché na président élu ba suki niveau moko boye biso to ke tina ba sites wana ba Rwandais président élu. Ils ont dit président Félix Antoine Tshisekedi boni bino boko continuer kana mwana mboka Martin Fayulu président eli kasi basenga ka pesa ba prévenir kuna amemaka ngote kuna na cour constitutionnelle boni bino boko continuer toujours ko benga preuve ya monene zaki recomptage ya ba voix bureau par bureau ti lelo so za mopanzi sango recomptage yango salama app. Maître Nico Mayengela Lobara, savez-vous ce qu'il y a des? Nous savons ce qu'il y a des. Il y a des présidents, l'ancien et nouveau. Il y a un seul président qui règne à Kinga 4. Nous avons 3 présidents au Congo.
le banga te diffamation o ba ko landela mo mboka lisanga bonganga na likambo okoloba to ana yazaki ministre banande ko Antoine Chilombo Félix wa famille Tshisekedi à côté na pouvoir déjà batanga ministre yazaki ministre à Longwe lokola travailler qui na mais c'est Chilombo lokola président ça ni soki bakobenga o diffamation toke na recomptage ya ba nini bureau par bureau yangwana pona nini lelo bino babozaka na bataliba eba ka so lobili gambo recomptage bokendaka tokutanaka te donc ça veut dire ton olo babozalaka ceux qui manifestation okende po oza journaliste yoza résistante te yoza simple journaliste biso toza ba résistant yango ba résistant patriote yango na ba fan taliba toyokana te yoza normal boyokana yoza no eloko ni pe bino ba résistant boko bela butu moinga na za résistant ngana o kuna na Londres ngana résistant o kuna bo eloko ni pe boko sa motu ya pote mboka Congo échanger ole botika la ko bela la mboka ezo kipe mboka sali boye nga na za résistant moite ke maloba te yango ndeko tonga mboka mais yango to lobi 2020 za année ya action Trésor King Bukele o afandi liboso na yo quand na mibele la ka résistant toza na cour constitutionnelle la résistance a fait son travail et lelo po babanga te bazui ba Kulutu Daniel Safu balesi bango musu pandakala ndakale kwelieti na se awa Kulutu abosani esprit matetwa waza nango Kulutu akomi Daniel Safu Kulutu Daniel Safu wana vient nanga matete vient nanga malande lui n'est pas villageois il n'est pas villageois lokola mwana soda ou akritaka wana ndaza villageois te Daniel Safu abungi ko vient ndakala loko eliaki vient lobi kokweya ya Chilombo tokozali suna maite tokozala na courant donc il faut te protéger ndeko Chilombo tozala na cour suprême monaka ba free ya résistance tolongwa na cour suprême la résistance au Trésor King asalaka na makambo ya ndeko Gentini oyo amita ba gouverneur Trésor King akenda na assemblée provinciale kota makele c'est ça la résistance na longwa lisu wana MONUSCO tango na kenda na MONUSCO to kenda na banani na ba politicien te à part bato ya communauté na ndende ba yakape mais Trésor King était là na ba étudiant o abengaka bato o abengaka moi ba chege o ba comprendre biso ba accompagner biso ezaka kitoko tolobi malgré o biso toko lo baba ko yokate résistance tango telemaka omoni problème à résistance bato ba ko comprendre il faut multiplier le genre au moins résistance est comme populaire résistance fait à devoir ya congolais nyos so comme populaire sika makambo nyos ko yango wana résistance et kotika la résistance eza eloko eko libérer Congo eza parti politique te kaka résistance parce que toi to kota na résistance to zela te to zwa nini to zwaka nana telanga salaire fin du mois le Trésor King na tela salaire fin du mois pour nos résistants para bamboko na mno liaka batinda mbongo batindela biso mbongo wana na 15 millions ebungi na libenga ya mboka Congo nini ezaki motuya mbongo wana na 200 millions tu comprends résistance ndeko sala Vital Kamerhe longwa mboko au Congo résistance ndeko sala Roubert longwa mboko au Congo résistance ndeko sala Moïse Nyarugaba longwa mboko au Congo mwana mboka Trésor King tokende penza au mikolo leki le 4 janvier esika penza kuna ba ko sala messe pona kolela ba martyr ya indépendance kuna pe mwana mboka mwana ntiemi ye penza ami bengi président fédéral ya mboka na biso Congo okoloba nini na likanisi wana. Moi je dis à tous les Congolais de soutenir mon ensemi dans la distraction. Mon ensemi a cette distraction au baillé pour endormir le peuple. Je comprends que la population est comme éveillée. Il fallait pas mettre sa distraction. Distraction yango kombo nango mon ensemi. Kaka ye mon ensemi. Tango ayaki kozonga akomaki moto a Félix. Tomona ki yango na bilili kaka ye mon ensemi eloko allié toyebite akei pona bimisa ya République fédérale qui ne sait pas que non mon ensemi azana projet ya balkanisation ya Congo mon ensemi alobaki tozana République fédérale du Congo au capitale ekozala Kinshasa na
mboka mususu ya kokabana au capitaine na bango koza Lubumbashi ya ko diriger au capitale koza Kinshasa au ya Congo. C'est la balkanisation au résistance ezoboya. Mwana nsemi soki bo fongoli misu te eza ba comédie bato ba ko tala discours wana bo mona pure comédie. Omoni bato lokwa ba mwana nsemi na bato o ba ko envoûter. Il faut to kende to lia bango nyonso. Il faut résistance lia bango pour Congo comme libéré. Aza malédiction ya Congo aza pété pour akoma mwana FCC. Qui est le mwana FCC te akoma mwana FCC. Bazwa qui est ba cotiser na parlement. Ce qui c'est vrai on a que libérer mboka na parlement kende ko sala nini. Qui le payait à l'époque là c'était Kabila. Tant que ba ok na parlement photo o ezaki na sima on ezaka photo anan. Ya Kabila. Et donc tout le monde a une photo, au continent ensemble, bino photo, vous comprenez, c'est soumettre dans la moutouana. Quand tu dis non à moutouana, il faut pas que tu aies. Et c'est là que tu député à la Mouka. Tant que vous avez dit que non, Antoine Tshilombo est président, ce qu'on a ensemble, c'est une majoritaire. Il n'y a rien qui va changer là-bas. Déjà banda ba koti kuna à part ba marche ya ko réclamer ba poste na bango déjà ba sala marche ke kuna loba mi boye congolais to bimato ça marche et ça la maraté ba to la muka. Par contre ndeko na biso oyo ya mbi ndeko achaka mbi mingi ona nani oyo akoma chachoko ndeko na biso ya chachoko oyo ya IDPS nani par contre ndeko na biso cha choko wa moniere alata moniere ya jaune comme pembe et comme jaune alata moniere ya pembe so tana kate comme jaune kombone nani wa yetango lo baba imboka bala mbezo ko iba komba moto yo de bona yebite ke moto yide peso achaka choko eza Jean-Marc Kabuni OK tu comprends oui moi likambo moki akobimisa bato. Moi, les Camerounais ont nagé. Distraction, nous avons créé les bisous en 2019. Mais 2020, ni distraction ya caméra, toujours qu'il y a une libération à Congo. Dans la Kayo, 2021, 2021, il y a 100 ans de manifestation, il y a Fumu Kimbangu. Fumu Kimbangu s'est manifesté en 1921. Manifestation à libération. En 2021, 100 ans de manifestation. Congo est na bohumbute. Donc, ce qui est comme en 2021, Tanga maloba oyo. Ce qui est avant 2021, maloba ke no kingo zalate, loba kinga ebisa ebiso. To kokota 2021 boko mona ba action oyo ko sala na 2021, so 2020 o bakete. To comme en 2021, ba ben de 5 ça. Mwana mboka Trésor King ba imboka boko Trésor King akoloba ete toko tapeza toko koma wana mwana mboka tobeta no lisolo ya ministre de décentralisation mwana mboka Ruberwa o bato mingi ba telemi akatango ba bimisaka ministre de décentralisation babi pona nini kaka Ruberwa azoka esika ona décentralisation aussi longtemps kuna na est guerre ko sila te bato ba ko kufa kasi to la muki to moni bato ba koteli mwana mboka Ruberwa na ndako ba beti masasi Dieu merci ba a kufite okoloba nini nation wana o esalemaki penza na mwana mboka Ruberwa. Voilà un Congolais qui dit Dieu merci pour na kufite. Dieu merci Fumu Nzambe Nzamba Mpungutulendo merci pour le Ruberwa kufite mwana Congo. Mwana Congo ande kono congolais azande konanga congolais yo te congolais yo za na image te ya Ruberwa na moto ya balo ta congolais taza un être to sisa ozana image ya Ruberwa te na mwana mobale Marius alors ben je suis fier d'être Tutsi congolais nga ba congolais ba Tutsi ba bande konanga te bande konanga ba bangala ba luba ba Congo Bayaka bande kolanga baba ngala baba swahili bangongolo bambo nake bangongolo la ke Brazzaville bande kolanga baza ba tutite azande kolanga congolais te soki yo lobi Dieu merci pour ndeko Ruberwa akufite que tu sois maudite
olakela mama be et pas bato nyonso oyo Robert banda comme rebelle. Tango Kabila le père akota ki na pouvoir bato tout oyo mondoki ya rebelle moko ya Robert eboma congolais nyonso o akufa Kabila oyo mususu aye bato tout o mondoki ya rebellion ya Robert eboma balakela mabe parce que bango ba kozela Robert wa sous étendu ya Congo te mais yo lobi Dieu merci. Est-ce que vous avez preuve au mona Robert a kobeta masese pour la mais il était rebelle. Nani azala rebelle na mboka oyo aleki une persi sa ko boma ba congolais. Tozongi sa ba micro to ke otuna bato à est. Ba bisa yo quand Robert était rebelle ba congolais ba kufa to ba kufa te. Ongi tozongi sa micro. Po nini boyende ko na ngai. Po ni ko sa sembla. Yo lobi ba côté na ndako ba beti masasi ya akufite. Ah c'est que bino ba journaliste ba ko confirmer. Merci. Mais ba ko banga lisu pourquoi tangu général Kasongo alobi ke na kolandela bato nyonso nini ba komi ko banga ba. Nga na seli liberté d'expression. Na yo seli liberté. On dit que ba ça c'est beta maki esika na. Mitune yanga. Te on dit na investigation sali parce que ba olinga ba masquer yango ke masa c'est beta maki te. Nga na tunyo mituna mi. Merci kaka na motuna na yo. Ndenge olobi ke masa c'est beta maki. Soki bango ba ko boya ba bindako ya Robert masa c'est beta maki te. Ba bisa biso ba image ya bato wana ba kufi. Eza na mboka nini esika ni pe baza ba nani. Parce que ce qui au contraire information il faut la qui sa vérité information wana. Au komona tango babimisaka photo ya DJ Arafat na sima Kagame soldat na sima Kagame babaki te wana eza lokuta za to tela bino vraie image ya solo mais même c'est biso image ya solo ya makila wana eza wapi ba obanga babito ko troubler ordre public. Qu'est-ce qu'ils appellent troubler ordre public? Tango boko bimisa ba photo caméra na James Kabaré bekuna eza ko troubler ordre public te. Okoma. Wana eza peur te ko seme peur et pas ba congolais te ko tala ba dirigeant na biso nde ba batu ba ko courtoyer. Tango boko bimisa ba image ya mwana nsemina ba télévision za ko troubler ordre public te. Ya mwana nsapu oyo ka mwana nsapu oyo batu ba kufaki na marché central c'est-à-dire que troubler ordre public te. Ils veulent nous faire peur pour tout le balisouté mais la résistance c'est se dépouiller de la peur. Moi loko na sala tongo midi pourquoi ezaka ko senga mfumu kimbangu ko senga mama kipa vita ko senga anualité pour komboleza ki anualité ba mindele nde banda ko benga anuarite pour mundela yebite ko senga anualité ko senga malula balatisanga esprit na bango ya bokasi Lumumba ko senga kasavu balatisanga esprit na bango ya bokasi pour ko banga sa nini elongwa mama lelo Kongola ko banga lelo na biso na balumumba po balumumba serana mundela zaki mobali mais balumumba ba telemi ba lobby ba général o bazaki na l'époque wana ba généraux plutôt o bazaki na l'époque wana général Kasongo leki bango na nini à part ki congolais ba généraux bazaki na l'époque wana mais Lumumba a osé parler congolais tokanga monoko te to sa nini toloba soki lelo ba kokanga po na troubler ordre public parce que je dis makambo ya tout simoko ou eza Ruberwa bobi ke na troubler ordre public bokangi ngai et après na osani mwana mboka Trésor King toko pusa moke na suka émission na biso Trésor King lelo toki opo koloba na ndenge penza o ba image ko circuler dire ka bien chef de l'état mwana mboka Vital Kamerhe ye penza kendaki kuna na fête ko sepela na moko kuna ya bato ba ko bundisa mboka Congo James Kabaré o koloba ni na ba image wane ko circuler eloko na koloba l'ami de mon ami et mon ami l'ami de mon ennemi et mon ennemi Congolais nyo so comprendre que moninga ya ennemi na ngai azali ennemi na nga bo comprendre Vital Kamerhe azali papa mobaki ayebisaka bino abi Vital Kamerhe ya ke réunion na nini na Kigali akoma kuna ke okuta bambunza mabe ba Vital Kamerhe bango nyoso batunyo mobaki oyeko sa nini
bata moke moto ya sécurité o amemaki bango bamoni Vital Kamerhe na batata mo bango lobana kinyamwanda moto wana lobi tala papa na ye tata leki na ye apesa papa mobaki adresse ya ba Vital Kamerhe na Rwanda ngai moto naza na conscience ko lekela nga na nini ba onde baza na conscience te nde ko lekela bango. Moi j'ai toujours dit pena dans sa défi o na moto nyoso moto atanga na mwana classe kombo Kamerhe akoma na commentaire ya vidéo o nga natanga na mwana classe kombo Kamerhe bota na STT mais sika parce que Bukele omonga komona nga Bukele so kena kasa ko mona Bukele okena bandu ndo ko mona Bukele okena ba Kongo ko mona betaka na WhatsApp Bukele siko beta na Facebook Bukele beta na Facebook Kamerhe ba Kamerhe tout ko mona ya mboka mususu ba Kamerhe tout ba ko bima na se ya Vital Kamerhe ba Kamerhe ya mboka mususu mais sikoyo Kamerhe soki ba Taliban ba ko comprendre te que année ya ba action o ba ko belela année ya ba action liboso fo ba sala ko kabola Kamerhe na ndeko Félix Antoine Tshilombo wa famille Tshisekedi lelo kwa liboso ezali ko kabola ye na moto wana parce que ma benyoso ya Congo tala aoke ko tanga kombo ndeko Félix Olia kufa ye moko à côté si monsieur le président Félix Tshisekedi aussi putain dans ce que ndeko Félix Tshisekedi mutatinda ki epa ya James o ye Kamerhe lobi alobaki James mutazo boma bato na Kisangani James oyo ya Rwanda na James ya Uganda James oyo Mzee Laurent Désiré Kabila muto ayaki naye abengi Rwanda yango pe Mzee Laurent Désiré Kabila sika zana sa mabele ba Congolais nyonso bokufi na masasa ba Rwanda bokanga ye kati po ye moto ayela il pourrait prendre des Congolais pour chasser nini ba Congolais o lelo yo Kamerhe a montré na mokili mobimba qu'il est rwandais. Kamerhe a montré sans discuter. Pourquoi discuter le sounine? James, il parle à moi na James. Ndeko. Yo rozana ba mi ya ba. Moto ako boma te, moto ako boma liba bandeko na ngai ndenge oza boye moto ayena ndako no abomi bandeko no asalisi fête abengi sio tango yoza matanga yo pokei. Moi, mboka Trésor King, tokomi na suka, les 17 déjà, baila muka, bazali peza mobilisé na marche na bango, o bako tambola na tina ko lela bandeko bako kufa na est ya mboka Congo na Beni année ya libération, marche na bango na penda ekosala ete Congo za libéré est ya Congo za libéré ko lo banini na marche wana. Merci na bandeko ya France pour le 17 wana ba oketi na parlement ya France. Linga tout ça la ba marche ou ko apporter loko que to koma ko sala ba marche pacifique et loko ko boma congolais mo wana pacifique monde kona ako kufa na est oyebi déjà moto ako boma ye baba le combat est facile quand on connaît bien l'adversaire oyebi que moto ako boma ndeko na ako kufa na est ezali camarade ya Kamerhe James ezali moto ako boma bandeko no bako kufa na este ezali camarade ya ndeko Félix Antoine Tshilombo Kagame moto ako boma bandeko no o bako kufa na este ezali ba Rwandais. C'est que pour toi là qui sa ba Rwandais que toza fort marche wana marche contre les Rwandais non marche ya kolela ce kolela moi je me plaire pas parce que na leli mingi congolais sous na temps kolela te congolais temps ya ko sala ba action moto akobomaka ndeko na ngai yeyo nako telema nako kotele na ndako po na yebisa ye abima na lopango na biso akende po liwe sala nini esila boye ndeko bima na ndako kende bayi ala muka bayebi ndako ya Vital Kamerhe bayi la muka bayebi ndako ya Ruberwa bayi la muka bayebi ndako ya Moïse Nyarugabu bayila muka bebi ndako ya bato wana nyoso o baza ba ami ya ba sanguinaire ya ba génocidaire ba ka somo il faut biso to banda ko benga na ba camarade na bango awa moninga na nga ba benga na ki. Merci beaucoup na pesi mbote na Mina Buba la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un wana mwasi oyo omoni résistance senga na mwasi moko wa ko longola ko banga kwa Mina yeah longola kanga ko banga bisinga kende affronte. Je dis un grand merci na baenyos bazo soutenir résistance ndenge tolobaki il faut qu'il y ait des parlements debout ya résistance dans le
toutes les 24 communes. Est-ce que beaucoup au IDPS DC kanga ba parlement on est bayana likanisi. Ya bango comme la distraction. Ba koke. Ba comment ko travailler voix. Ba koke. Ba kokende. Ba koke. Kuna so travailler voix to ça nini te. Hein? Ba gili, ba chole, ba nano yokason, ce sont des comédiens politiques. Bon fils Mukoko, c'est d'abord un grand frère Yamatete. Moi je dis, fils Tolongoli Karamasanga Tote Pembeni, il n'y a aucun résistant. Na UDP soit en force à fils Mukoko. Na makambu o yo mona o fils Mukoko sala, na ongana mona. Parce que le Jean-Marc Kabundi, il faut alla kabatu ke na kopesa bino boy po abimisa batu. Augustin Kabuya mata ba kiti set. Kita to fils Mukoko mati, ida pas oye aseni. Oye. Fils Mukoko ye muta façonné bana wana nyonso ba gili ba yokason fils Mukoko muta façonné ana ko senga fils Mukoko zonga IDPS zo bato no façonna wana kanga bango monoko poto komi na ta ya résistance na ta ya ko libérer Congo tant distraction za lisouté. Merci Mingmola Mboka Trésor. Merci, numéro de téléphone 00243 82 381 18 51. Chaîne nanga ezali Télé Liberté so moni yango to ko melingai na ko tindela lien pona. Merci Mobimba. Balandia Congo Live Télévision, merci pour vos acquis et belé. Ya Rolanda Biso na Mola Mboka Trésor King. Na epenza tolbe ki masolo ya politique actualité ya mboka na biso Congo. Ceux qui penza bobetsa maki mabaku, hein, ezali kamba mboka sengeli koloba. Merci na rode ki bona sima caméra ki botombela. Merci na balandia so na biso partout dans le monde entier. Mon vieux Roger Louma Molobel Monene à président Félix Bambote Nayo. J'en suis bon me passe social depuis États-Unis. Mon vieux David Olito, un tonton doux de caractère. Merci Mingi. Joyeux anniversaire à mon beau-frère Gelor Bosunja, ya Willette Bosunja. P. Junior Madé dans les rassembleurs de Litanche Bambote Nayo na Sanité. Papa Jean Compaoré na Bruxelles. P. Sele Tunga de Lausanne. Ngana mno songiza mazongite tumonani na mikolo zaliko ya.